congofrance.com. Site ya Tolo Masolo à danger, Masolo à Kitoko. Promis, chose faite, mesdames et messieurs, je vous ai promis qu'après un temps passé, un moment, un délai, bref, on va commencer à faire bien sûr l'évaluation ensemble avec mon ami, mon confrère Ken Pianapito Palais. Nous revenons encore sur un autre nouveau numéro. Voilà, je suis là, on va évaluer aussi quelques faits concernant le monde culturel. Mesdames et messieurs, il y a pas mal de sujets qu'on va débattre avec ces journalistes que vous préférez beaucoup. Vous les mettons parce que par rapport à sa façon de dire les choses, par rapport à sa vérité, ça fait du bien de débattre. Et aussi, c'est vraiment, je vous ai dit, ça sera fréquemment. Et vous appelez moi Mikolo, moi Ebele, donc l'année prochaine. Nganaye, bien. C'est une nouvelle façon de faire les choses. Voilà, c'est comme ça, il faut innover dans le monde des médias également. Ça fait vraiment du bien. Vous savez, tout ça, nous avons la Bandalungwa. Merci. Moi, les arabes football, c'est la jeunesse qui prime aussi. Bon, les une équipe à Côte d'Ivoire, ni Renaissance. Ce sont des jeunes. Bazobeta Ballet, tout ça, au mois de décembre. Ça fait du bien comme ça et nous sommes là, relax. Les Arabes bien avant bien sûr le départ de l'Afrique du Sud. Nabokasi, il y a Blaise Kalati, le millionnaire groupe GBK. Ensemble bien sûr avec Didier Chombo, le petit Jésus. Babino Frank c'était maître musicien, mais cette fois-ci, il y a plus que d'artistes. Parce que tu es le journaliste du moment. Succès danger, ils en Europe, ils en Afrique, ils en Asie. Je cartonne et je contrôle l'affaire. Voilà, sur ce plan, je reçois Ken Pianapito Palais, mon pote. Néni. Ouais, Néni Père. Ah, très bien, Franck. Et Hervé. Hein? Ah, merci apparemment. Merci beaucoup, mais bande ko poto belé ba ka moi Ken Piana so ga émission à la Terra am suma polo relax. Ba comprendre Ken Piana hier moi qui m'a ba veste pour biso to abatu to signera ba faire. Moko moi mbile yaka moi mbango senga fozala moi souple pour ça la moi bien. Ba moi hyper. Ba malgré ba moi mais moi souple pour ça la bien pour moko boy ba artiste musicien belé. Bah comment coopérer quand on a la cité bah Moniken Piana bo yende bo attaquer mais moi ba physique moi ba mbangu yango ça la rato ça la moi tenio bah tu vas comprendre ngo pe na ndenga bien ba Benoît Ilunga en Australie ba comprendre parce que ba reprocher qui Ken Piana pourquoi pas moi veste ngana muta ba veste te ba longola ngana liste ezanango mais pas trop ezanango mais pas trop bah eza pe bilamba mo bonaka ba rapport na mona ka soki na nango trop na tomber na risque parce que ngana mutabe pa kayo yebi makambo belé. Non mais ngana yebi Ken Piana bi ki bilamba belé ozana bato belé pe ya mbongo ozana bato belé balingaka yo na bi ki ba feste aller pour tout ba fête belé hein ba soirée de gala belé ou là ça va faire ça na pour être classe il y a très bien et ça va bien mais toi absolument banda moi ibone c'est le lobo to tourner dans cette émission moi makasi donc tu es obligé tous à la boy parce que na kini pe 38 degrés 37 degrés c'est chaud avec ba feste Ken Pianapito Palais ouais na sepeli parce que mission le lobeng singa Ken tokuta na bandal babenga bandal c'est Paris bandal c'est Paris bozo mona bino moko camion to na ngona ciment wana habité karabo et même na mbanda ke tambola te bandal c'est Paris na habité bon batu ba mona bandal ngo na habité façon ba juger les bandal parce que place ba benga pena Paris camion ya salité boy vraiment na habité Franck ya pasi eza pasi tozo bandal to benga ngo bandal tozo kitambo to bengi kitambo tozo chai commune to benga ngo na kombo nango eza la teke o awa c'est Paris ba foulou ba poubelle ba tinel salité ce n'est pas normal eza bien te talara donc biso to en Afrique tondi mapé Afrique na biso to pesa ngo valeur eza te to surnom ba bandal c'est Paris kuna bukana ki na baobi bana bandal bafanda na baona ba terrasse ba bok ba mela ba shimbok to mona place bazwa ki susite so kombo c'est Paris wana batika na bango na bao bana poto babenga bandal c'est Paris à partir à lelo botika kombo wana parce que na mona na mwana bandal moko te wazo salisa salongo pe parce que ce jour moko to sala l'émission pe na batinel lelo kutu to sala place ya propre
mais là aux hommes on a ciment c'est dégâts catastrophe. Ouais, non mais on a ça kin et puis on lingelo ko tangate parce que on a ça ndalwa. Boyebi ken penaza muta Miami. Bango ba kitamo Miami, est-ce que c'est Miami? Biso Kinshasa, Bandalungwa, ikotika la Bandalungwa. Te bengo Paris par rapport à l'état d'esprit parce que moi na Bandal on a complexité, moi na Bandal a toujours swag, moi na Bandal à Betty Bill na 9h mais na 12h, moi na mukia 11h faut sentir soit Betty Jean, ils appellent na musu ya moi katote. Et vraiment bundi pe moi tombola. Et voilà, mon propre t-shirt bien, moi na banda la randengwana. C'est par rapport à l'état d'esprit, ya moni nga rotia ken piana ko tsabiso baorte ponga na moi na banda lungwa. Ya ko sara na ngote bana pototo bana banda na pesi bino mbote et tous les maîtres de Jobour ya bana bandal. Toi na bino ensemble dans la roya wana na yebi bobongani déjà ba t-shirt c'est comme ami déjà ba combat Frank Stemai, c'est très bien. Ouais, tous ensemble. On doit commencer l'émission quand piano. Na kati émission ambiance ko zala moi ebele. A chaud plutôt parler. Décembre yango yo. Maman ba to lingaka yango décembre. Ba mise ba chepoa. Oh non to robimisa na décembre. Décembre. Muta mise te moni faire ba mise ki na octobre. Donc voilà, mise na octobre. C'est fini décembre yango yo. Ba to la kai biso ba chepoa mais to moni quand même que non déplique anga bisa décembre a changer idée. Aboye kaka single. Voilà. Aboka single ben yon sécurité. Alors album naïe on appelle ça combo bien sûr combo ouverture et commis na février prochain. Donc tout le monde en février. Fait rigole la paix. Un album naïe na mi rengenkio. Et comme peut qu'à février Fabregas ma vraie face. Et non pardon, je pense et commis bien sûr en février to peut ka bossa bimisa ki awa album naïe na toujours na novembre awa ba na ka biso ba kimi mais au moins c'est l'Oscar m'a risqué avant que générique. Mais voilà, il s'est bien ici c'est Paris. Guider la coste épée, tout le monde a boire générique, bah toi bina, na combo en yekesser, et puis tout le monde des pliques pomba sécurité. Yoko lobane parce que bah na pas polémique moi mukie bah lobi qui nous des pliques, maquiller les moi mingi pendant tout ce temps juif. Là ça le moi même bien, mais bah yoki bah instrument za likolo, voilà na ma bangue zanase et puis la coste. Depuis le départ, bien sûr, il y a Ndekonabiso Blaise créateur et pas fait rigolo. Bah comprendre y était générique ça bien été, mais si koyo tomoni c'est le scram de moto avec on dit ça moi battu. Yo ça analyse ni rapidement chaud. Merci beaucoup. Na vu que Z Kiri na Paris Bolanda ba Gauthier mascotte, Bangel Moussaïli ba Talara badani pauvre Bolanda. Frank Stemai moni aneo pe ba matanga toke ba matanga belete omoni soki tokenda ba matanga ya ba bureau ya ba artiste musicien ba kufi toke to leli bureau ya lidero toke to leli bureau ya lidero na bisio ba album elinga bima omoni décembre oyo na lobaki to sala émission na expliquer que na bi batu ba bimisa ba album te parce que Koffi Olomide atikaki exercice asali abimisi 13e apôtre ez album ya makasi na ndenga ba blague te malgré betate ezobeta te pour la stratégie. Koffi Olomide nani aleki na promotion na Congo. Koffi Olomide aza moto ayebi promotion. Mais abatamaki azozela ba artiste musicien babimisa ba album pour ya banda siko promotion. Omoni lelo toza na ba équipe belé na RDC. Toza ba Mazembe, ba Vita, ba Imana, mais yebaka yango toza pe na ba équipe ya mike wana oye tungisaka biso makelele neti ngungi na butu. Donc ba équipe yana mike soki bimisi ba album eza actualité otokobeta te est-ce que tokosa l'émission tobeta peut-être Didier Lacoste bimisa ka album ou bien tozwi neti nani déplique tobeta pena les solo déplique bimisa ka album mais quel pena ça musicien non na bira oyo zo la déplique te tobeta masolo we ranson abimisi album tobeti masolo waze kwa bimisi tobeti masolo ndenge Koffi abimisaki tobeta masolo jibe mpia na bimisi tobeta masolo ya Fabregas bazana ra mususu Fabregas pas uteka boy tanga misa disque liboso bato aboya ki epé de la même manière au déplique pas koya abimisi koko patiner mukie mais après on se rattraper a se rattraper album ou melita ebele boy. Est-ce que osasir que ndenga zawana to compter kaka asala ndefort biso to boyite mais azana nuna cours ya bana mike otokobeta masolo te
Mais Ken Penuza journaliste ko minimiser artiste te hein. Mais nga zo biso lelo ba leader rebelle ba dembela na animation. Didier Lacoste Blaise créateur ake ozoka sur Didier Lacoste. Ce qui azala na ba œuvre net faire ego la Jésus de nuances que ba œuvre na ye ezolo ba na place na ye. Que même générique beti mabe faire ego la zo résister tozuna ti Fabregas. Fabregas yo yebisanga animation de salaka. Didier Lacoste abeta bonyoma yebisanga nzembo nini yo yebi du début à la fin. Mais faire pas bimisa ki pe nini awa bimisa ki album moko ouais tu na balé y a pas de problème bimisa pe disque awa Simba Gité hein donc Simba Gité après 4 minutes de quoi Blaise créateur yimte la musi faire mais ce que Simba Gité faire à salle combien d'albums au Simba faire déjà à longue na raya muke à côté déjà na bara minene au moni air moko boyelo ko sala ba congolais ko banga wera bimisi flashing guitar kata fumbwa na kata fumbwa gato komika kata fumbwa ba mulungia Kinshasa batu bazotoka toka yo bisanga combien de chansons ya flashing guitar oyo esimbi na kin OK amen so mo ke boto ba kamwa ezana flashing guitar simbite ezana nzembo moko te ya flashing guitar oyo lelo ekangi Kinshasa oyo tokolo bela babimisi album zela mona Fabregas be batu bazoemba likambo bonga yoyo batu bazoemba banzembo ebele mais wera trésor pour tout batu bazoyemba to féliciter Fabregas babimisi nzela moko abet a frapper bango na générique na banzembo tout Fabregas abimisi na single bazoyemba ngo na babar tout so yebisanga ka nzembo moko ya flashing guitar o ezo renier na babar ya Kinshasa ngana koti masolo ya Europe te ya Asie te ya Amérique te ngana lobela actualité ndenge to vivre na kini yebisanga ka nzembo eza na terrain oyo batu bazoyoka oyo koti na mito batu ndenge zala bakibwisa mpipe bimi boye o sentir banzembo tout ezobeta weka sana donner recevoir Nicodème père mo batu ezobeta nango ah Nicodème yo tangelanga pena Nicodème otangelinga nzembo Nicodème mais artiste oh Nicodème aza artiste mais Nicodème a yebi ke nzembo na ye sans impact yebisanga yembelanga ta refrain ya nzembo ngo kasi yembelinga ta refrain nango oyembi ta refrain oyembelinga ta refrain na ondima yo ponga na Apocalypse bela oye moko le roi de la forêt yembi okiango te ah Apocalypse bela bon ngana yebi yango te na yoki yango te ngana yebi nzembo o na yebi ezaka balobi ya papi kakol mais impact te mais ya vrai chant eza vrai chant mais ça n'impact te moni banzembo mususu tozo ignorer te et cause la vrai chant mais tout un album ya Fabregas azaneti nguma moko boyaki ko melane ba album tout. Alors, question mo yelinga rapidement Ken Piana quand to beta masolo ya le roi de la forêt awa mutuko le roi de la forêt na ba succès wa sala ya mukosaka na ngote na mboka o est-ce que le autre municipal album boye et yo kanipete bon disons yo kanite dans le sens que ngombi ça limité et ça ni na comme côté dans le monde de la musique parce que kala yeke impossible ouais ça abimisa album boye batu ba tsika likideba chaque chose a son temps omoni de la forêt baza batu oyo ba oser basali trop na musique but objectif na biso na mokilio ezalaka mwana mobali fo bunda o gagner vie wera jibe mpiana baza bato topesaka bango coup de chapeau parce que babunda trop lelo ba gagner ba vie na biso ba vie wana ba betaka sur musique ya décision te ba comme beta musique ya loisir parce que o ba lukaki na vie et si bazui album awera esimba te yebisanga wera ndenga za wana asi akokisi ba rêve tout wera luka na mokilo asi akokisi yango ba rêve ya wera ezalaki asomba bandaku akoma stable afandi sa famille stable lelo ba rêve batanga bien bana ba voyager ndenge balingi bana baliaka mbongo penozo sentir neti bana ba boss ba série mo boye wera to fandi na wera chez na palin na si wera soka lande miso a se rappeler wera zo sangabi Ken oyebi ke ba mafuta mususu epesaka bato mwa poso pete yango na monaka bato mbongo pena bazalaka mystique ba série wana ba vie bazala na ba l'arte bazo envier ba poso ya ba Gauthier mascotte donc ba wera ba mona ba poso ba Gauthier mascotte bazo banga ba mona ba poso ba Carlos Kabaso zo sa bango panique mais lelo wera banga so ba poso wana te parce que ye moko akoma big boss donc tana ezana makamu nango nzambe ya kozwa tanyo sote apesaka ba wera ba jibe ba kofi yango zo mona makambo zo changer ba Fabregas ba bimi
héritier pe a travaillé bien alandaka baloyenge te héritier kosimba a travaillé bien azala concentré net fabricage et simba parce que soki esimbi te polémique biso to ba kolo polémique to koleka kaka to critiquer soki esimbi to kondima mais soki esimbi te na ba kombo mipese belé moto na tembe boy na boy na bisi yo héritier azwata 50 émissions à critique. Merci, donc ça ne fait que commencer. Je sais que mon confrère Ken Pianapito parlait, donc vous savez, avec lui, c'est comme ça, et ça fait du bien, c'est la fête qui commence déjà. Et aujourd'hui, on va bien sûr souhaiter ou encore présenter le vœu à ceux qui nous sont chers. Aujourd'hui, en commençant, bien sûr, parce que nous parlons des rois de la forêt, et il y a également Maman Pasteur, Maman Sidéji Mampata, Maman Sylvie qui nous suit depuis les États-Unis d'Amérique, qui nous suit également avec beaucoup d'attention, et par rapport à ces conseils, ça nous fait également du bien. Merci à Maman Pasteur, Maman Sidéji Mampata. Nous sommes très contents et très heureux de savoir que vous êtes là en train de nous suivre avec beaucoup de plaisir. Merci également à tous les enfants qui nous suivent à travers le monde. Bien sûr, vous êtes très nombreux. Et Bolingara tonton Nabino, tonton Franck Stemai, et ça la Rabino bien Boza, vraiment partout à travers le monde. Et je crois qu'on va citer quelques noms des enfants, tels que le bébé de mon boss, bébé, bien sûr. Voilà, donc voilà, vous avez vraiment ébélé. Didi Pumba Josué, merci beaucoup. Vous avez vraiment ébélé, avec beaucoup de plaisir. Voilà, Ken peut te parler. Deuxième sujet, tantôt débattre les lots, Ezali par rapport à selfie. Aujourd'hui, selfie. Rien à dire, rien à contester. Bastar News au monde, même dans la TV5, France 24, partout, tout le monde a la rage au Saranangote. Mais to kamwe, nous bimi, bisota biluka na internet partout, tu es journaliste, tu veux comprendre que c'est le finzoka. Muta banali kama selfie de la ravie je sanyo ka longo na zaiko langa lang. Ba on va utiliser na kana selfie. Et ça la bango bien. Si ko yoko lo banines que Kofi a yebe, te Kofi a dévancé, il fait je sanyo ka longo par rapport à Idenay. Merci beaucoup Franck Stemai. Mon niveau nyoka longo bon na habité à za grand star mais na mona ndenge ya comparer ba Eva Kofi te na bando comparer ngo na nyoka longo parce que ngan depuis na botama nyoka nyoka longo na ba générique nyoka longo nzembone na habité. Moni ba vie ba sala pe fort ba beta pe ba nzembo ba tupe ba yoka etikala na mémoire. Eza te ke ga générique na générique tolini ni ba vie nyoka longo pe ba opesa génération ezoya. Donc Kofi Olomide tokolo ba bien sûr ayibi idéologie avec nyoka longo mais Kofi Olomide soki to tcheye to bito longo la moi générique wana ba Kofi baza ba grand prêtre ba icône ya musique ya Congo parce que Kofi Olomide azana ba archive moko na biso bar nyonso na ba boîte tout ya Congo boîte bozangi ba archive ya Kofi donc ibote kate. Je pense que Kofi aza mutu ya ko féliciter nga kutu dans ce pays-là nyoka longo soki asali eloko ya bien azoko ka ko promouvoir yango te ngana sepela Kofi azwango en plus Kofi a valoriser siko yemoko nyoka longo kolo biloko yango TV5 ezo reconnaître été ba chaîne internationale parce que Kofi well ici ya boye to bina ki vimba to bina ki mukungu nkoba ezaka nyoka longo beta ka okente depuis banda ko beta pe biloko yango vie na biso na pese bambo TV nyoka longo TV5 elobela été dans chaîne moko internationale elobela nyoka longo eza nango te na habite nyoka longo un jour soki tokotuna même na Kiba est-ce que ba habi nyoka longo est-ce que nyoka longo abeta Bercy est-ce que nyoka longo abeta Olympia est-ce que nyoka longo abeta Zénith ba succès mususu eza ba succès local parce que soko za na succès international toyeba yo na ba production ya libanda omoni batu mususu balingara muninga bimisi mo eloko yo lingyo komisango neti ya yo nyoka longo abetela biso ta na Gabon abetela biso ne fiske na Gabon pour est-ce que ndenge za bo nyoka longo ndenga za wana vraiment polémique pena soki to tieke o Kofi ayibi biloko nyoka longo mo eteke biso to bimalibanda masolo ngande ni yemda banda kyango ko kende liboso za ko matin yoko ya na mayele no amuke se limiter nango ngana ye na un place na lambi mayele no ana lisusu
yo kansi bato babandaka classe liboso na mokili oyo bango nde bato ya mayele koleka bato nyonso oyo bayo kocontinue classe nsima ya kobanda na ye abandi na ye kobanda elakisi impact te Kofi asali eloko tomoni bajoueur bazobina Côte d'Ivoire bayambi ye neti roi partout bazoyambe neti roi azozwela yango mpe baproduction ya libanda sikoyo bavimba ozotanga wana vimba problème eza te eza nango bien vie na biso ya Josa asalaka musique ne ya bien mais est-ce que akenda obeta te na Cameroun est-ce que musique yango ya bavimba ne bimisa ye Afrique du Sud totika polémique ya pamba ba polémique oyo bato baluka bakotela Kofi omoni nga na Kofi toyokanaka te tosololaka mpe te mais nakoignore mpe mosala na ye te nayebisaka Kofi na ndako na ye nga keni mpe na plus jamais nga Kofi plus jamais nakoniata makolo na nga na ndako ya Kofi mais il faut nandima nde baevre na ye na ndako Kofi te mpona nini keni mpia na mpe bomte baproblème tobebana na biso bowela nini ya yebi eloko towela nga na ye tokoyokana na biso jamais jamais toyokana jamais on fait na wana kumisa boko na album ken piano bongo kobwaka mutu na album elaksini nga mpe nabwaka ye mbala ebele na bemission libanga na nga na libanga Kofi libanga nini eza na impact tonga bien ndenga nalobeli Kofi boye na libanga na bwaka nga na 6e chantier nani apesi muningi impact te tozala clair question bato ba répondre bazali tozala clair bato apoto balanda biso Kofi abwaka nga na 6e chantier na ngai ndenge nazokumise boye nga na Kofi nani azopesa muningi impact na minute nga na kote kobwaka mutu nga aleki Kofi musika naleki na libanga musika yo koyebisa nga teke libanga bwaka nga wana nde nga na bando kumise mpo na libanga nga na etoyokana na biso te eza makambo na biso me napesi master na ngai Rocky na Londres mwana ya Kofi Olomide kaka napesi ye bambote vie na nga tutu roba napesi ye bambote malgré babandeko ne me bango bayebisa nga ken pia na yo tolela fort rankini na yo na vie tokokota te pardon tokokota te yo tolela fort en tout cas napesi tutu roba pe vie na biso tutu roba vie na ngai tutu roba en tout cas tutu roba mais tutu roba soko yekini ndengo tambola na baka ya Kofi Olomide kobenga nga te ke okeni yaka tobeta batu mpona amata mpe kaka wana sute ezalaki batushi tutu roba azawasimisanga kala mais nakotikala lisusu jamais tutu roba jamais soko bengisi ngai tokutana na barestaurant tofandi tolie tomeli mais tutu roba na rien à voir na mama bino Kofi na nde wana amatisaka nga biloko ya Kofi te mpo nakotikala matango jamais lisusu mais ken piana zala clair na biso parce que question tokotika ngo te bandeko baosilika bowelela nini yo na Kofi Olomide towela eloko ye ayebi eloko towela na ye oyebi te nga nayebisi yo ye moko ayebi eloko towela na ye ayebi babiloko mosusu omoni babiloko mosusu eza babiloko ya loba na batv te ngai ndenge naza boye ngai pena ken pia na mwana mama Julienne Wabiwa boye papa batu moko boye otindelanga maloba ndenga aza wana boyebisa ye na kotuta ye na kar na kotuta ye parce que osalaki eloko moko mabe asilikaki yo komi okanela ngai liwa na ngai koma na maboko na yo vraiment na kotuta ye eloko wana esalanga mpasi papika mwasi ayelanga sango wana esalanga mpasi miza mbakala mpe okobosana ken piano buzoba sata asala nzambe ti lelo abosana yango te azaka na punition ti lelo so nga na bando limbisaka batu nalimbisa batu kombia barekoneta teke nalimbisa bango sikoyo ngai nzambe asala ngai kaka soki moto asali nga mabe nalimbisaka maintenant trop c'est trop ken piana je crois bandeko baotala babikena balingako mingi en tout cas tu as aimé surtout bandeko ya Jobour bayebisana en tout cas ken piana chaque fois bosalaka baémission la biso bien et tolobi keno toza na meilleur vœu déjà tozo souhaiter meilleur tozo présenter la meilleure vœu na biso et souhaiter joyeux Noël à tous les bébés qui aiment bien sûr ce que nous faisons parce que papa na bango na maman na bango balingaka au dosalaka déjà en commençant par les bébés de mon boss le bébé Joyce Dipumba qui nous suit également merci également on a deux bébé Jurevel et sa petite sœur Curia donc bébé il y a madame Huguette Kassese
Donc, bango batala rappel biso avec beaucoup de plaisir. Ce que l'air tonton fait, ça fait tellement du bien et nous continuons comme ça. Merci également na bébé Nyoso. C'est-à-dire bana Nyoso bato ba soutenir Franck Stemai. Ba bébé bien sûr, il y a Moutunanga Keno Mouken dans les garçons Tindikiti, le millionnaire. Merci également à bébé Sam Loumanji. Hein, merci beaucoup. Et puis Moutunanga Noël Okito Black dedans, il y en a dans un bébé. C'est normal. Merci beaucoup. Na bébé il y a le représentant de tous les Congolais en Australie. Lui, on l'appelle bien sûr Junior Bonsangue. Moté Maoyana Makindu bientôt bébé Sikazo Robotama. Bébé Nyoso Yabino, Topesi Bangombote. Également, na bébé bien sûr, il y a Ndegonanga, Amédé Mackenzie. Basé Belé Bana Ozaromona, Babana Biso, Tolingara Bango trop. Merci également, na bébé, il y a Fiston Powell. Voilà Madison. Basé Belé, bien sûr, non, Basé vraiment Belé, bébé Nyoso. Et je n'oublie jamais, bien sûr, Banapé. Il y a Fatou Miracle, on appelle Sibango Mbote, la star. Et pour ça, en tout cas, on va bien sûr nous allons nous rattraper par rapport. Il y a des dédicaces pour une joyeuse fête. Il y a Ken Piana, nous sommes ensemble. Alors, si j'ai fait le méthode, c'est tout à fait normal. Ils ont bien mais au moins, trouver d'entente par rapport. Il y a un grand journaliste, Ken Piana, les grands artistes, Kofi Olomide, Sandra Kazadi. Bon, mais retrouver matériel d'entente tout roba, donc bon, mais peu au salaire Ken Piana, Kofi Olomide, problème nini binombalé. Merci beaucoup Franck. Au moment où tu lobby, tu continues si j'ai un examen, tu as comme fou la batte. Donc, na olinga sous si j'ai un atepo, na bando fula ga mutu nga nandi maraba evre ya viewana, nandi maraba evre na parce que lelo aza icône après okenda batabulai ba vena so ba Luambo, ba Madilu, tozui ba artiste beleo batika biso lelo Kofi Olomide. Aza artiste il faut te féliciter trop parce que ba œuvre naie et ça la rabiso bien pona ba œuvre naie na yo kaka nako wanga na te yepe be mission na nga aza mama na fanatique na nga wana fanatique na nga ya 0000 nasir bato bele ba benga nga balobi ken avant 10h banda vie wana fungola ka TV ne 8h 8h azozela ken piano lobanini ye boule na ezala kaka nga soki nazoleka TV nakoboma ye kaka nakoloba mabe na ye kaka oh nasimisake batushe bele nasimisake mama na batushe atika ken piano nga na toko na studio nga kutokota kombo nete azoka pena ba voix touche pena soki na ngina bete chuki na betie tuchu ken piano mingi ba reproche ka ope mo bona mona kabande ba benga nga ya wa Stemai yo moni muto yambaka tout la fois passée tumbaki jibe sikoyo akomo kotela sous jibe c'est jibe le roi ba comme moko bampiana jiba laisser l'art pour bono kumbe ko tumba wera na ko tumba kofi est-ce que on a parti pris pe na musala yo sala non ça la mutuneti nga bono mutaboya ko ça na parti pris mutuneti nga yo mona teke identité ya mutu mususu elakisa ke non ye parti pris et ko ça la jamais na bisaki jibe ozola la bapongi trop na bisa jibe nasir batutu bayebi basongi songi o bazala tout autour ya jibe mpiana bakenda na sango po et pas jibe koma mutu pase ngambongo faya na kombo ken piana presse to landa ki peti wana ken ya gafe mabe jibe fini au bouton jibe afinanga bouton to meka reçoit na pena concert ne moko a ville wana no peti na nganga rapport no nyose komaka na bisa jibe na bi nga musala na nga yango wana soki botamboli bien te na kotumba bino sona ke na ngola boyo lo banini parce que azana actualité 6 ans disque bimarate na ngola ko free ba fanatique ne musique nini. Merci beaucoup jibe piana nenga ke na ngola boye ba jibe déjà jibe loko na sepela ne premièrement alonga milimo ba patron mitema ya ba patron omoni bengulupa wana soko moni artiste musicien ya ngola ba holande ngulupa wana za artiste o abetela ba shege beaucoup plus artiste o alonga milimo ba patron balandaka ete ya yaka abeti ndule ya classe omoni lelo soki totie na RDC na biso artiste o yakabola invitation te po batu ba ya concert na ye c'est jibe mpiana yo yebi ba mouvement beleti kale ezalaka so ba bete msusu concert moko VIP soki ndule eza ya msusu ya 100 places bakabola ba 80 invitations mais papa chéri azana batone mbongo bayaka oyo déjà kangi 10 places oyo kangi 20 places oyo kangi déjà donc
ba place ezalaka déjà comblé avant que jour ya ndule. Je pense que concert ya Angola jibe mpianake bo s'attendre te que full soki ya ndenge nini ekozala mais bo s'attendre na plein. Oh, ça plein. Bo s'attendre na plein. Bo s'attendre na plein. Laissez leader oyo abetaka libaya ya cher papa chéri. Donc jibe mpiana ba trafic wana o batu balanda ye musique ya ba shege belé. Ah, toi quand on va chez ta maison mère ba se pelater. Oh bongo libanga ezwi na molili o ache ayetali eti. Pas comprendre mon bolo bati. O ache ay etali ye parce que ken mpiana tangi koma mutute na lobi o ayebi ke abetaka musique ya ba shege etali ye place azolanda ngai. Mutu batu mususu ba na popularité ya ba shege. Mutu mususu pa za na popularité ya batwala. Mais quel peine yo ba bon reprocher moi mi. Comment côté l'héritier, comment côté la JB, comment côté est-ce que yo za pipeta wera. Ba tu comprendre yo souta et puis te parle. Comment changer kambo ndeni. Mais wera za ve na ngai. Siko yo so luko bimisanga anekanki. Mambozo ba nga na côté na lubika na place bandeko. Natangi komba mutute, mais soki esui wera etali ga yet. Natangi komba mutute, mais soki esui wera etali ye kaka ye moko. Mais wera za artiste oto yebi lelo. Soki to longoli vient na biso Papa Wemba. Papa Wemba lelo za icône o asali lelo ba artiste belé. Papa Wemba bimisi ba Kofi, Papa Wemba bimisa ba Kester, Papa Wemba bimisa ba Redi Amis. Après Papa Wemba tozomona wera. Vrenzete ba bango na bambuma nango. Vrenzete ba bango kaka na bambuma nango. Bimisa ba tuté, to bimisa ba na te. To ba reprocher pe moi trop foulé. Mais jibem piana Jibe mpiana na makila wana te ya bimisa mutu. En plus ata jiba lobia bimisa mutango. Ba artiste nini jiba bimisa bazala comme ba grand leader. Dino. Bongo Dino leader te. Bon. Na tangi ga Dino. Oui. Menga lobi na jige te menga tangi Dino. Mais oui. Alain Pela. Tutu Kaluji te pesa espoir. Te pesa Tutu Kaluji espoir et belé. Tutu Kaluji abeta ndule to ya plein batu balanda Tutu Kaluji. Mais so ya Tutu Kaluji ezalani akenda poto tellement ba mesana na vie ya chambre climatisation Tutu Kaluji akenda no fan de la malili ya poto. Voilà, nous allons évoluer quand nous pito parler yo yebi mamoni to fonctionner to le kana sujet mususu o ezali keno to moni a Kinshasa météo annonce que biso 21 jours en mbula. Bande kwa changu surtout mayanjile tomboki bana njile boze belé bana masina bona poto bona Afrique du Sud boze un peu partout bota la biso bona Angola pourquoi pas bota la biso avec beaucoup de plaisir njili awe tomboki mayanjile tomboki alors tout le monde bande ko belé bazaki ba victime ba ya naufrage na mayanjili mais tout le monde est un musicien moko ken pe tout le monde a un exemple na ba poto na mikili même à kuna Sénégal yusundu ceux qui mo ka muke salami yefa kita atonga ba université atonga mama belé ba école tout ça lelo oyo bana njila bimi ata artiste moko te benga ngai leader a changu ngai leader a boy bazana ma campagne na ba Montfleury partout na ba Gombe batonga ba ndako ba luxe mais ce concert kuna sponsor na ngabeti na changu akobele la publicité makasi bana changu ba ko soutenir bango mais à leur tour pourquoi ba na sincérité na ba public oyo ba ko soutenir bango. Merci beaucoup Eugénie Kumbela, Ozolanda, Vero Kiri, Bozolanda Ngai, Bazati Kiri, Bozolanda. Omoni lelo changu bakosa na bango changu ndenge zawana. Ba artiste musicien bakosa kaka bango. Ba artiste musicien basala ka campagne ya changu par rapport ya ba production ya ba brasserie na bango masanga o ebetsa bango kuna. Bazo flatter changu, ngamwa na changu. Ngai boye pona changu changu wana bakolo changu pena mutaza na susia changu se Arika Mboma parce que Arika Mboma ndima ko chanda kuna ena kati ya changu o comprendre Arika Mboma ndima ko fanda na kati ya changu artiste moko te akosaka bino ke aza leader yende mutachangu bakosaka bango ndepo baprofitaka tellement changu motema wana kosunga batu te utaka wapela ba ministre na biso parce que bana bambongo ko soutenir pe moi bâche bozali banda bozoma bâche bolata pour que bana surtout bazoma lilité pourquoi bakosala ngote. Merci beaucoup Franck. Artiste musicien na biso basunga pe batu te omoni mutu azopesa na gauche droite moni aza mutasungi te ba artiste ba koma na ba ONG donc il peut passer loko il faut les événements moko ba caméra eye et filmer
omoni nde bado bakenda osala na braza braza ezalaki événement esayami lelo lobi mbala moko bakatisi bake kopesa bado yango mpe ifo mona caméra na pointe ezofilme super soutenir bango na suka kasi te wana eza neti soutien ya matolo bobeti mwa soutien ya moke boyebi ke retour ekozala ebele sikoyo na ntiango atoki osoutenir bana ntiango nani yango abimiselo mbongo sikoyo mpo na bado mais eza pasi ya trop eza pasi vraiment na regrete kaka ndenge vie na nga alisi ba bakufa mais bana ntiango borekonetaka to mutombo dikembe joueur basketteur ya munene oyo atia mbongo na ye vraiment mpo na bino atongela bino hôpital ya munene dikembe nde azali na susi ya ntiango omoni baartiste musicien artiste ana tususi ya ntiango aza te baza te donc balongola espoir epa baartiste en tout cas esali biso mawa ndenge mai wana esali badébordage bato badaye esali pasi trop en tout cas bana ya ntiango mpe bozolanda émission bacondoléance na biso vraiment yango topesi bino pena ebele. Merci. Peut-être pas te révéler rapidement parce que toujours talonné par le temps. Déjà moi dossier mot rapidement. Plutôt pas les yona combattants. Les gens nous appellent souvent. Maintenant on baken piana wana tuna keso ba combattant. Pourquoi qu'on reconnaître Berer na été tumba biso trop. Attends moi sans sa humiliation exacte. O mikita muke wana pe bandeko na ngai na mikita muke ken piana. Merci beaucoup. Baloba Ken Piana le plus petit du monde na Kinshasa zala Ken Piana na senga Frank na fuka mela ba combattant na senga bango pardon po mokili oyo Ken Piana ndenga za boye batu ba comprendre Ken Piana te ngana senga ki na Congo to zala bomoko batikela mutu na mutu azala libre ya expression na ye lelo ba combattant ba koma mona babalo bana bandal babeta en tout cas na osenga pe gouvernement etongela bana bandal ata terrain ezali terrain kinkesto etongela bango terrain etongela bango ba terrain batongela bana bandal ba terrain lelo so moni to sala émission na komi okima na banga balle bo po ba terrain ezate mais sengo fuka mpo anika piano te na fuka ma pona lakisa bango ke ngazala na problème na bango te ba combattant ya France balimbisanga ya Belgique balimbisa ya monde entier balimbisanga parce que batu mususu bakoma posenga mutapoto mbongo il faut ba Ken Piana ba soutenaki ye na gouvernement balesaki ota ngai na mboko yo ngalo bangonga na muswahili mais batika ko protanga poto kenga na liaka mbongo ba swahili kombo na piano ne kinonde muluba mais kombo piano ezaka ka kombo batu baluba lolo bara baswahili ngai na fuka en tout cas na sengi ba combattant nyoso pardon ba combattant vraiment na sengi bino pardon mais pardon na ngai ezala teke ngai na komi contre pouvoir donc pardon na ngai ezali kaka toza ba congolais tolingana entre nous les congolais ndenge nga na fuka meli bino boye bino pe bosala ba vidéo bofuka melanga ipe kosala bien entre nous les congolais to lingana nga asengi nanga pardon parce que mabe soki bomoni ken na sala mabe bolimbisa et kosala bien donc bolimbisa kaka na lingo telema parce que esalinga pasi c'est-à-dire bandeko bolinga ko loba mabe na komba ba tout so ngo sala boye boza mo ebele surtout ba combattant ken piano mais juste osali oyo malgré bato balomabe pona yo mais na comprendre te comment ko sala geste pression balaki yo liwa to le cambonais te moni na sali geste parce que naza patriote naza congolais naza mwana mboka ba combattant wana baza ba rwandais te baza ba brazzaville te baza pe ba français te baza ba belge te baza ba anglais te baza ba congolais bandeko nanga bana mboka donc esala nga yarmo pasi bandeko na biso ba combattant mususu bazolela Ken Piana yo finga kabiso boye na boye ngana finga soki na finga pardon na sengi yango wana balimbisa nga vraiment balimbisa parce que baza bandeko na ngai omoni Frank soki to utana village moko même tozalaki famille moko te na Kinshasa to koma famille moko donc bango ndenge baza wana Congolais tout bakutana na niveau poto bakoma déjà bandeko parce que bango tout ba congolais donc ngai naza pe ndeko na bango quelque sorte sengi bango pe bango kuna balingana entre bango politique bakota na kati te bazala libanda ya politique
parce que lelo soki bakoti na kati ya politique bako se distraire bako se distraire na sens nini lelo baoyo bazobule na ndenge na bango bino bobule na ndenge na bino mais nzambe calcule ya nzambe mutu ayebi yango aza te parce que pona biso batu ezalaka batu boye balongwa batu boye bakota mais est-ce que na calcul ya nzambe est-ce que nzambe azo calculer biloko wana nzambe ayebi apesa temps na temps eza na makambo nango donc époque na époque eza na makambo nango donc o pe biso bato mokili to bula reza bouli ya nzambe te toko boule mutu boye a travailler autant des années ba ne bo alongwe et bongo soki nzambe alobaki mutu wana kosala msusu 30 ans place azosala yo siko zo boule a kosala 15 ans yana ne kokisama parole ya nzambe nde kokisama donc o nzambe mission o nzambe chakati na mutu yango kokisama atato lobby atato potani atato swani to kozana so solution moko te donc to tika ko se distraire to luka misala bala to luka totonga ba combattre belé o batonga te na Kinshasa bo se distraire te bo bunda botonga na mboka na bino e ko sala bien ba distraction vraiment to luka to tika en tout cas ngape makambo sona pe ndona ba combattant en tout cas à partir alors bakani piana azui donc le pression le que mon nga cédé nazui na ngai soki na ozo pression ngo kozalaka ya bandeko nanga to mona ka pe famille mobimba pe bakoyi na yo bafandisi yo pe bapesi yo conseil pe bafandisi yo bapesi yo pe conseil au changer pe emso zalai na bambeba moko bozala sala mais bafandisi yo bameki ko peso conseil bafandisi yo pena mutu oko changer muta changer akakati to bota maka na maele ya komate mais batengisa biso na classe malembe première primaire ti aussi si bantique moi maele pe ekoti mutu po changer donc nga sengi bango kaka balimbisa Gauthier Mascotte a conseillé ngai Carlos Kabasu le plus noble a conseillé nga Richard Amele l'international a pesa nga conseil abi petit nanga sala musala na yo tika maramba ba combattre ba bandeko na yo en tout cas na pesi ba combattre tout bozolanda biso bolimbisa toza famille toza bana ya mboka moko carte na biso wana ozalaka na forme ya gâchette ya revolver yango esangisa biso bana Congo nyos. Merci quand pesa mbote ça dit que bonne ezalaka dans bomoko toza liboke c'est la biso ba congolais je crois le message est passé alors quand pena tomo kichité mais je ezamo décision moko to folango kaka to rota bana muzindo te ko façon simbongo quelque part pe mamtolo ba awa ezara un impact nango to moni ko fa message na yo conseil na yo le lo azongi seli mère na biso mère merci la première dame de Lausanne motema ya Gobelisha maman pas l'enfant pas comme les autres Anzi Louawa mbongo zongi 2000 € rapidement kolobane. Merci beaucoup Benoît Ilunga na Ozolanda biso Kofi Olomide Frank ba Kofi baza ba artiste oyo ba beta so musique ya pauvreté te baza ba artiste oyo ba kokisa vision na bango ezalaka ba bunda po bakoma na bala na bisa mère concert to pesa mère azala na kimia ayebake Kofi Olomide aza mutu te cha Kofi za ordinateur te bato babengake par-ci par-là akokai pe kobosana omondi eloko wana mama bato akokai te kozala na problème te mais eza na papa moko na Kinshasa pas Molière. Bon, soki kombone yango wana na yebi te, menga na yebi ete. Papa wana nda zo likambu ya Kofi asemisa yango na ba niveau moko, nga vraiment na yebi te. Azo likambu ya Kofi asemisa yango na ba niveau moko toyebaka te. Ba père yango pe bakomaka soki problème ya batu, donc balataka. Mais ba mabe na bango moko jour pe tokozwa bango na ba mabe. Ngai moko nde na kokota ba dossier na bango jour nga na kokota na bango na erreur. Merci beaucoup Pierre. Dernier dossier ça que Marambuno Samuki, c'est toi qui es congolais. Non seulement juste sali awa, juste moko ya bien et édifier bande rebelle, mais est-ce que faut soir la parquet entre Congolais ou entre Congolaises et Congolaises, il faut parquer tout le monde awa conscient na biso Karine Mokonzi na zaina mwana mvoma déjà tout le monde Karine na parquet, ti ba obligé parquet Kalamu. Si Zaïna atteint des avocats, il est obligé que nous la vidéo senga pardon. Est-ce que bande balinga musa to sala kaoyu? Il faut tous la problème et puis conflit il faut même parquet ko fundana. Merci beaucoup.
Pardon premièrement basenga nzambe. Pardon premièrement basenga la communauté soki batu baleke belé oza problème même sona batu belé ndeko senga pardon. Mais yo muto bando senga muningano mwana mwasi bando senga muningano mwana mwasi pardon. Soki mwana mwasi osengi mwana mwasi pardon c'est que la kisi o reverser pena banzala na yo na bapasi na yo nyoso otandi yango pena na télévision. En tout cas Zaina mwana mvama Zaina mwana mvama bon na habite kombo yango o batu ba komo mipesa Zaina mwana mvama famille avotama na famille nini ki mwana mvama ngo azana mbongo yango asala nini na Congo to ebite ngana yoka pe voyage moko nete aka Kinshasa wakanga makande na yoka il paraît poiso ke koma ki intervention ya Gauthier Mascotte Gauthier intervenir qui aide en dégonner congolaise hein, il y a problème. Mais c'est ça Gauthier intervenir. Mais Franck nga eloko mona yebisa yo bana base belé tindengo zo mona bazo potana. Gauthier Mascotte aza vraiment pe photo landela moi bien aza patron nga mais na masolo musu pe photo landela yi. Omoni beauté ya Gauthier Mascotte. Beauté na elle lozo swanisa base belé. Gauthier soka soli na mwana mwasi nyoso o aza congolaise babulaka mbala mo Gauthier alingiye. Oh. Soki mwasi moko boyo kiki soki ayebi asolaka na Gauthier abike Gauthier soli na mutu bususu babunda kaka. Et comme ba conflit parce que Gauthier aza na charismatique moko mwana mobali wana koleka même ba leader tout ya Congo. Po so to longoli papa chéri Jibem Piana leader wa l'équipe Gauthier Mascotte na beauté na charismatique na Congo azate. Comme en en tout cas on est talonné par le temps, parce que c'est pour vous servir mesdames et messieurs. La journée était longue pour nous, mais j'étais par servir Bino. Voilà, nous sommes presque à la fin. On va laisser le dernier mot à notre confrère Ken Piana Pito Pale au Bolingara Mingi. Ça bien, je crois. Le message est lancé par pour les combattants. Bino Bolingara Mima Basango. Vraiment, c'est que je crois que Ken Piana Lobby a tombé le drapeau à Pembe. A tombé le drapeau à Pembe ici et surtout les journalistes musu balekakono ngai international o ngai boyo ngai keboye. Moi je pense que Tembezo style na en décembre bakozonga batu mais le ko ba tchaka ba na sac pour ba yako tchaka makelele kuna ba diminuer batu a poto ba sala boy pendant que bango mo ba vara pona mbongo poto o ngai international journaliste international a la raté journaliste la musala partout na mbandaka Franck batu ba bo mape ba musalo eza ba Mike Lotamba. Oh, Mike Lokamba. Baba mabulo ngazo. Comment on a un communauté hein? Bon, bango baba mabulo parce que asala repas grâce imbisi non. Asala kuna. Mais nayebi na yo kaka conseil na pesa grâce. Parce que yenda futaka bango. Yenda futaka bango, bango bazo représenter imaginer na Kinshasa. Makambo yo patron na bango peut-être asalaka. Conseil nini o bango ba pesaka. Donc grâce aux serment au respect à makasi serment congolaise à Brazza mais après congolaise à Awa na senga ayo karape entourage ya bandeko na o bazana Kinshasa et sala bien talaka en Australie tout bazolanda biso Benoît Ilunga ba Vero Kiri ba Zet Kiri Dani